Batelemi, ba mama to fandate. Bébé quoi. Chaba Kasongo, Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon père Mosatio il ataka liansi yange katana. Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans. Jamna bamana modele tina famia ibe. Masiandoki, ena koma kobanga o. Amange wa mokusa, kelima boma, Giselle Irene Masiandoki wa mokusa. Akusana kwanza muna wa mamange wa. Mon âme bénit le Seigneur, car sa miséricorde dure à jamais. Ozanzambe nanga, ozambusungi nanga, na yonde na tendelika. Yahweh, ozanzambe nanga, ozamusungi nanga, na yonde nate. Bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Iran na Masiandoki TV, c'est identité, Yabundes, oh maman bino la papino kakaba, histoire vrai pour essa la bino, vrai makasi, Nabanda kuna bino, partout vos alliés nenge na lobaka, nzamba lola, apambola bino pour na patience, na fidélité, na confiance, nenge bozelaka, masolo ya Iran na Masiandoki TV, et ça la vraiment bien makasi, yango to ebisa kabandeko, nyonso bazolanda biso partout dans le monde, ba oh nan ba s'abonner na site yote, bo s'abonner au site maman bino ba oh déjà bo s'abonner bo partageaka et ça la vraiment bien makasi la to pesaka merci la bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça leki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so amebla vendenda kuna verchache la na rappelaka ba diaspora partout bozali ozokende Kinshasa ozolukeska ya kokomela benga Betty la patronne pour louer appartement ya sur na GB ya propre kobosa na te soko bendi Betty tout n'est pas na transport azape na bakar ya bien azo louer c'est ça la vraiment bien makasi la topé ça merci na meta la brésilienne na kati ya Birmingham mais balobi ya vienanga Jansi Bolanga balobi ve Jansi Bolanga umela et la telinezo bo mabango vanda na ngwende na meta la brésilienne pembe na vienanga Jansi Bolanga seke bien makasi topé si merci na moi si kitoko peta mami la plus belle ya Bea Zakari Tulomba na kati ya Panama ya vienanga Zakle balobi vienanga Zakari umela tobosani te kopesa merci na Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes balobi Tazi Vita imana ndenge ya Simondo ya papa Kokodia Nzombo amesana kobenga topesa merci na ya Willy Musheni les vrais codes mboka ya Willy Musheni papa social tobosani te titi Gracia Bundesi banque merci na Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Panama babi via sola plus que du solo tokendaka bongo na vie na nga Pochan Andel mo bange na shipping na kati ya Colonne babi via kanga masolo olingo tinda carton na Angola tope na Congo Kinshasa contacter via na biso Pochan Andel babi ya totie diamant et bunga katepe azana rapide numéro ya Pochan Andel ezali plus 952 0251 77 31 na suka okozoe moko Pochan Andel mo bange na shipping soko ima bebe nga biso toko bongisa la ton pasto pense mbala moko ko ebisa bana Bundes toza na Grace Light Cornelia Lutadila na kata Bundes olingo somba gam no ya mafuta temetis benga Cornelia balobi Cornelia Lutadila na kata Bundes na plus 49 176 21 99 49 42 tango so benga mama Cornelia kosuka kaka na gam ya Grace Light te tunae ozana biloko nini azana ba poudre lokola oyo bien signé Grace Light azana ba poudre ya
kitoko ya qualité yango ya somo benga mama Cornelia Lutadila azape na bilamba bobo sanate boutique reyobote kolata kitoko akotisi ba robe akoti ba sexo akoti ba perruque biloko ya kitoko ekoti na boutique reyobote kolata kitoko epa ya mama na biso Cornelia Lutadila na kati ya Bundesia. Voilà, merci pour la patience na fidélité toko sanate ko pesa ba bisou na merci ko première dame de Lausanne balobi merci ko mama na Andy Riju Luawa un enfant pas comme les autres kalate toza da kata Switzerland tozo kende ko répondre invitation et merci ko première dame de Lausanne kalate toza na kata Suisse bana Suisse ça va inda. Voilà, ba mourene nyoso mama Irene Ayaka Boy ngana ela kabino masolo berginte na sunga rappel ba publicité surtout na bandeko bana problème diabète si réseau tungisa bango ba aussi sa chimiothérapie benga mama Rosette Bikulu, mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande azoteka bate pona kokitisa libumu. Mama Rosette Bikulu publicité lele kaka epa na biso benga osomba yogurt bien benga ngana peso numéro ya mama Rosette Bikulu et de mamoza libumu munene papa libumu munene okitisa libumu benga mama Rosette pelia ba yogurt po sunga pona problème ya diabète. Voilà, merci beaucoup banyoso banda mama Irene Ayaka Boy. Tozobeta mama solezo sala biso vraiment bien makasi tozebisa bande kwa Congo les Mboka Eden marché azawano Futimbongo awa bake kotika biloko kolia na Kinshasa Eden marché pesi mbongo ala Kinshasa ba kotika loso fumbwa o ba Thompson biloko miliki o mwamba biloko nyoso lingi benga Eden marché azawana pona bino na basoso azana transport akenda kana commune nyoso esala ka vraiment bien makasi benga Eden marché numéro ezepa na biso mama Irene. Voilà, merci beaucoup pour la patience na fidélité mama Irene elle a kabino masola solo lisona zobete bino bandeko tant na lobaka Jésus-Christ revient bien ezalaka slogan ya mama Irene te slogan na ezalaka ebeteli ndezo bo mabango ba bana jiba bebe ngande mama fifito mola japonaise agangi abileki nanga linga banda masolo mais tant na lobaka Jésus Christ revient bientôt na yaka ndepo na ko rappeler bana nzambe ke mwana mutakozonga mokili ezala makambo ebele lisona zobeta na zape na mo audio na kotela bino boyo kama mo ndenga zopesa lisolo na ye ezali lisolo mo kesel mama na pasi yanga memenge pa ya mama Irene Masendo abeta ngo po communauté mobimba eyoka mokili ezala makambo ndeko na biso mwasi azana France et mama Irene akutem na problème moko esalinga malili na nzoto na yoka kaka menga ekomenga na bibete yango pona koyebisa batuke vie appréciée et futakate ezana mwana mwasi moko na église to sambela ka mama Irene na kotela bino mo audio boyoka po ebeta mapena ndenge bolingelaka mama Irene na ko expliquer bino boyoka kaka mukie ndeko mwasi ndenga zoloba esali pasi esali mawa pozela bo patienter boyoka audio bon mama Irene a expliqué bino lisolo yango eza juste pona kosela kaka proverbe 19:20 to banga mokili kambo sora kaka mutu bande konanga boyoka bozela ke bana FC wana zaka lesbienne ndo ye passé bien que mon dimine église za rane lesbienne ayebi na ye après ça passe sikoyo muninga wana oyo alakisalinga ye alobi na ngabe oyo mokotokotaki ayebisa pete na lisolo bikombo na nga mama Irene na mosala tobimaki na partir moko mama Irene après okumba ye fi wana yanandia peut-être obimaka partir na isa mwa munene mama Irene dokili okumba oui wana toyebaki poso na ye te mama Irene nayebaki ye te ata kutoke première fois ok boyoki ne mukie wana ete boyoki yango bien mais na expliquer bino lisolo eza boye poto sola na famille ndeko mwasi abengi biso aza na France mama Irene beta so mpona kopesa mokili conseil totika vie appréciée mama Irene boyoki ne bande na biki nga na lobi ke ye pasteur ayebaki mondimine aza lesbienne pourquoi apesaki bino bokoma bacamarade ndeko mwasi apesi so mama Irene na bande kokende église boko boye église wana mutu amemaki nga eza moninga na nga moko asambela kuna tangu tokomi kokena église wana nakutisi ya moko asambela kuna pasteur alingaka ye mingi wana ba pasteur boyoka koto ba pasteur baza so mutu mo apesa ko offrande moko ya bien akatela ke 10% mo ya kilo ba pasteur baza na tendance ya kolinga mondimi wana mingi abi moi mo sanga za église pasteur alingaka ye mingi pasteur akoyebisa nga biser po no pesa kandeko ya mwasi mbotete mama Irene esali ke na bite pasteur aza na problème na ete wana ndeko ngo ya église na yebi ete mutameminga mutu mususu na ete pasteur arabi zwa numéro ne pasteur alobi ne zwa numéro ser oyo bo sololaka
nga pe na zwi numéro se yango tokomi kosola ser na biso l'église et quand même comment tenir to kende fête ndenga zo expliquer wana moi so balakisaki ba passer azaka na voiture aye kozwa bango na ser o alaki amemaki en église bakende fête ya ba mama ya ba maputa tant bandi kokende fête wana bauti fête bazozonga na nzela ye mwana mwasi apesi ola vandaki na kiti ya sima sero amemaki l'église avandaki liboso na ndeko ya mwasi o pasteur alobaki ndenge bopesa na rambote ye mutu azomema po voiture ezalaki ya ye ndenge azomema bongo azwi loboko ne asimbi mupende ya ndeko mwasi oyo azalaki liboso azokarese yango bana nzambe bolanda lisolo bien boyebi toza basi mwasi bovoyage na père mwa trajet molai olati mwa coupe ovali na kiti bomo papa azomema mwa fe papa alekisi mwa loboko na mupende esalaka bien sikoyo ye sikoyo mwa mwasi mutu azolekisa loboko na mupende ndeko na ye mwasi mwana mwasi pasteur ayebisaki sero apesi biso solo avandaki na nsima ke zwa nimero na ye bosolola sero wana ozosimbanga boye mpo na nini okasi outi feti oza na posa olobi so komi na ndako obima na mobali na abi wi mobali na nga mela alobi teke yo simbanga abi tika biloko osimbanga yozwa mwana mwasi alongolaki eloboko mwana mwasi asima nde koyoka eleki nango bongo ntango bakomi na ndako mwana mwasi bazali kosimba na mopende abengi moninga abi yozalaki na nsima ozalaki fatike mambo ekabi te na bandeki koyoka bino mena azalaki vraimen na mwa pongi mwa mwasi makamne kitoko te azosimbanga pena lokola mwana mobali na comprendre ye te eleki nango nzoka mwana mwasi wana oyo pasteur alobaki na ye alobaki zwa nimero ne pasteur apesi solo avandaki na nsima azalaka na ye lele bolanda lisolo basambelaka na église ya pasteur oyo na ozongisa bodio po comprendre lisolo très bien aza na mobali aza na bana mais aza na ye lele bolanda lisolo très bien mwana mwasi wana akomaki koprovoke mwana mwasi apesi solo mwana mwasi apesi solo mbaka kwanga natekaka na France ateka biloko na baafricain omona mwana mwasi alevie na aye kosomba biloko epa na ye akoya kuna azobenga bato na batelefone mwana mobali azolakisa otala camarade na ato osolola mwana mwasi apesa apusa bakuti mwana mobali bolumbu ndenge babote alobi o mama yo tibe na église pasa beto solaka tono somo be mo bela za bolumbu ba bon yo moni azane kaka bolumbu tabi non kata video nga na za mwana nga na ndaku mama na kome ko éviter c'est wana pasteur o ala kiseki pasteur ba di pesa ka mbote c'est wa yake église mingi nzoka za na misala na ya mabaza kana elele c'est comme na niveau petit à petit c'est wana lela komi ko linga mwana mwasi oyo apesi biso so basambelaka église moko mutala kiseki mwana mwasi ole bien ezali pasteur pasteur alobi solisa mwana mwasi azalaka na bien nzoka mwana mwasi azalaka na lesbienne tengo mwana mwasi apesa monike lekate koyebisa pasteur alobi nga pe na komi koyoka ke azalaka lesbienne pasteur nzoka yo yebi yo nga pe na yoka kaka yo moseli na nzambe tengo ki mondimino aza lesbienne papa po no tindenga na koma su camarade na ye mama ekotwana na comprendre pasteur te mais loko sali na beta lisomera mwana mwasi akomeko kangama mingi na otia bodio boyoka ndenga zo mais tozobeta liso pona kolakisa batuke Jésus Christ revient bientôt mokili eza na ba réalité pourquoi to beti solo boko comprendre ndeko moi c'est maman ira moi ça komeko benga na komi ko éviter na komi ko kimae ye kaka pasteur abenga lisusu ndenge ni ndeko wana mwasi yebi nga banda na tuno na mona ndeko mo smombele mite na bendana na nga pasteur bite benga aza muninga na yoki sango ke azobela yo moko pasteur po no bengi mondimino tenga ka pona benga mama kana kima na mama was pasteur akomi ko benga be obengi ndeko na yo benga ko santé za malamu te mais tema mutu misa pasteur na kima kana nga fi wana yesu ko benga erreur na salaki tango na je na bi boni santé bien o kale bi moete mba moto ka bandi ko bana makamusu na telefone nga baboto linga bana apo makamoko salite lokwa mutu eningani na kati na bi pasteur na bengi pasteur muto tinga na benga zobela nini pasa binga pelo ka zobela na zobate pasteur mama zo balangisa sens to ndire muto eningani na otsa bodio ezali pasteur biong biso peto yo kineti mutu na eningani mais pasteur pourquoi zo kana maka nga fona benga yo pasteur pour ne charge mon divina ote azandeko monde bo swate biko ebele eza malamu te wana pasteur azo ebisanga bongo mama ira na tika kindeko wana eloko salinga passe mama pasteur akoma ko benga nga mingi na kende pande kwana kende ko tala aza malade boyela na evita kananga et uti ko le kabikolo na uti ko ke l'église tant na kotika l'église c'est wana pa yaki na retard à koti nga na vande ki osamwe de ser wana koti wa lesbienne wana na tiki na beto l'église silinga na mwana nga to bima alandi biso alobi na biso na rabisto ya biso na zai ko lukayo na za mposi na somba kwanga ozana bakwanga biwi na za bakwanga o toke na ndaku opesanga bakwanga mama Irene toke to continue bisi tie pananga
Nga koti kutu bis na mwana nga na voiture po za na voiture serango tie pana comme pana nga na zelie na se biso to comme aussi n'était sur 5 manœuvre côté na voiture na ye biso bata biso to komi ya zo komate na te nuke na zelie azo te na benga bina akomi pembe na bina mwana mata nga na tikali na zo zeye na se na côté na ndaku te mais tala ka téléphone nga na go benga okisela nga bakwanga bona ndeli solo très bien sera à parquer automate nga bité ozala posa combien de kwanga jeune fille kitana bakwanga ote nazana nzala oza biloko elala tende ko nanga mako ezolenga nga nasomba ko nane mo eloko bongo na kende mama Irene abandi ko insister asisinga mena bi mata tanto mati mama Irene na pesi jamila na verre aboyi ko mena verre amena na mulangi po etreki na mulangi nazotalika nazi kwanga na pesi ba kwanga so mazuma ko pesa na bina zana biloko ko liate na kezo pondu na makabu na chauffer na pesi alia sisi kende aniko kita fon sous téléphone abandi ko benga bapel nena za pa camarade nanga to sambela kana zolo babongo o tia tembe pona nini abenginga ya nani yaka oyo nani natala mobile so mutaka na téléphone na ibi c'est sert au problème nini est-ce que tozo se comprendre ba na nzambi mokileza na makambo ebe bo partager ma solo oyo eza normal te mamto mwana mokili mama Irene na tombo na bibima mama Irene to kabwana ki mabe abimi akei na bengi paste na zi paste ete na tiki mama Irene yebisa ba nze mokileza na makambo ebele na vandi ba uti ko benganga likambo ebe singa mwa sona aza maladi makasi baboto lié bana na yebisi ndeko a parlera trop si baboto linga bana bandaka la bi aziende bana mikolo yo mutu eninga ni pona nini mwa sona lesbienne aza marié baza mwasi na mobali bana nzambe boyo katan eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt. Batonga kana Kinshasa basala ba faire. Mbongo bazwaka wapi nzoka mobali na koma na ye mobali ya pede apesa kasima. Mobali na ye apesa kasima. Tant mobali koma ko pesa sima moi c'est ko remarquer mobali koti moi c'est exprès. Bo monde tozo tonga boy. Eza raison mobali sala ngona mindele. Na poto. Kuna basi pe bazali bapesa na pe basi na basi biso pe mibali na mibali. Poto si sanda kwana rapide yo peke ekota na boulot oyo pesa rape basi na basi yo kuteza na ngo rien basi na basi na ngo tu jo na jo poto kangisa mbongo mingi to si sanisa na biso Jésus Christ revient bientôt peuple ya Nzambe boyo ka histoire ezali vrai na kata France bakeko kota na kata musala mobala osala mibali na mibali mwasi osala basi na basi mena batu mwindu te ba osala ngo na mindele baza réseau bazebele ya bangeza te ko ya ba 100 € te ya mbongo ebele bandeko kuna bakendaka ba initia ki bangona makambo susu na sia misala wana diku bakoma ki na moi vie moi ça rouler na ba belle voiture mobile na voiture bien bazotonga ba faire moi na mobile et ceux qui ba condition pesa kini ba yokani te moi na moi ça na minute maira ni liboma aya na ndaku nanga liboma famille vie ke na ba prière ba luka lobiko te bandeko église zo pesa ba dima makasi bongo pasteur alinge mingi asomba cher mabe abom église mabe tala misala sala kayango elo ke senga pasteur lobi ayoka ka batu bayibisaka ebongo mais tant pasteur oyoka ki yo olobaki na nini osala ki nini azo pasteur akanga mangana benga ka mwana mwasi wantu koma ba camarade aza isolé pasteur aza na misabe tala simba se moté ngape na yoka ki bon est-ce que c'est solo toyo bergine yango moi se mama ni pesa pe conseil na ba pasteur nso bamoni ndeko moko ya mwasi te ya mobali apesaka dimi ya bien apesaka mabonzi ebele ayaka na voiture ya kitoko mona pasteur akomi complexe mondimi azolinga mingi eza wana mpo akabaka mingi bapasteur fo bolongwa na defo wana eza bapasteur mosusu balingaka se to frère makasi na église noke mpo aza makasi na baprière na bagene prière te mpo apesaka dimi moko ya bien abongisaka loboko ntango apesaka dimi 10% na ezaka mwa kilo soki ati offrande pasi yebi ke oyo ekoti wana eza eloko moko ya bien bapaster tolongwa na distraction nazwi masolo bapaster ebele tokoya kobeta masolo bapaster bobongisa etamboli na bino Jésus Christ revient bientôt tribunal na Nzambe ekozala mwana mwasi oyo miso abeli liboma nzoka azalaka na elele mobali ne azalaka ne moto asima bandima na bongo mwasi na bakota eza réseau mobima ya mindele bazozwa mbongo bavivaka bien mwasi na mobali nzoka mosala basalaka yango wana toyebi te eleki nini na kati bakondition nini mwasi abeli liboma
mobala koma ko rêver soki avandi bote makambo azongisa mosusu mwasi pena liboma moto eninga na minute ba botoli bango bana na France mama irani vie ya pressé ndako bazali kotonga na Kinshasa ba faire ba ba voiture yango ya bien moto eninga ni est-ce que moto liboma za na droit ko mema susu voiture moto aza vraiment na liboma ko mema voiture ndenge ni okoto autoroute ke ko miboma to ke ko misala nini mama irani esali biso somo na ebisa kisi ya memaki na l'église na kobenga mama irani na kopesa lisolo apesa bana nzambe conseil na ba pasteur faut koyeba ke tada mabana na yo pasteur ayoka ki deke sero zaka lesbienne matinda nga benga pasteur kuna zokutama benga ekaka zande kona yo tala zobela mama irani nzoka bande ko tinda ngesika mutani sala mabe moi ça kombe ko déborder pananga mon seul sang osana ba lèvre bien tala niveau moninga mwasi ayebisa ngona za ba lèvre bien yo vandaka boye na mwana ozana posa te omisepelisa ta mosu na kobimisa yo mwasa libala tozana voiture kosimba baninga na lipendo mwasi bozomba pa azomema yo za mopanzi mon papa moi fait atelemi mona moi liboko na kwisi ya mama ezalaka nango na kati ya voiture ekomelaka nango bato se bwana love na bino bien yesko mwana mwasi azosala pa ya moninga na ye mwasi alataki liputa bakendaki feti ya basi bazozonga na tongo moi fatigue yazo mema ekomi na fe ya telemi akotsa moninga maboko na sali puta atabino moko ba mama oyo vinini yango basel na nzambe bolinga bato baza makasi na bajene prière bato baotambwa na kobanga nzambe non ke bolinga bato bapesa badima bien bato batsaka bofanda bien ba pasteur bolongwa na makambo wana pasteur azana mona soka pedre mama neza paso mama na kabela ke mbongo mingi ndeko zolanda nga soko kabelaka pasteur mbongo balinga ko mingi yebake balinga ko na bolingo intérêt mukolo kozanga mbongo bolingo pasteur ekozala lisusu te pa na yo pasteur ona paza mosel na nzambe taza muta profit azo profiter pa na yo basel na nzambe mingi balingi mbongo makasi zana nyonga mupagano me nyonga mundimité basel na nzambe ozo mona o bayebi Yesu Masiye ba chrétien balinga mbongo makasi na comprendre ngote so kute pa na mosel na nzambe sa mosala nzambe ataka kana mbongo te fo bobondela rapport na pasteur na bino ba pasteur mina sena tango balingi mbongo mingi mondimo apesa kadima bien wana bakopesa mama kingandi na église oya tsaka mabonza mwana mbongo ye wana mama kingandi ba respect bele parce que mo benge donatrice je be donateur je be donatrice po apesa mingi eza mabe to yoko diande ko ekolo bakali kambuka kamwe ser na bango na église lesbienne pasteur pa yebaki na ye pasteur musane ko tinda tinde kuna kende ko swana mama wana epesi pasi mama na boyo ko dio na ebongo to kata ndeko nanga Jésus Christ revient bientôt to banga mokili eza na ba réalité nango mokili eza mabe ona kwa ni pasteur abenga kiete boye mo pasteur alobino ke ba na FCR wana zaka lesbienne do ye pasteur ibeke mondimine na église za rane lesbienne ayebi na ye après ça passe sikoyo ndeko mwasa batanga yebisaki pasteur ke tala pasteur azosimba bato na banipende boye na boye pasteur odine bozalaka ne kaka bien me bokeba boyebaka kazalaka lesbienne ata bino moko bana nzambe ata bino moko pasteur bozalaka ne bien bokeba zalaka lesbienne boyoka bino mo andeki tozosola kwa ni pasteur abengaki ye te boye mo pasteur alobino ke ba na FCR wana zaka lesbienne do ye pasteur ibeke mondimine na église za rane lesbienne ayebi na ye après ça passe sikoyo moninga wana oyo alakisalinga ye alobi na ngape oyebi mokotokotaki ayebisa mpetenga liso alobi kombo na nga na mere oke kotika fi wana bakosala na mosala na 6 heures ngai mikolo wana azaki na vacance parce que nga nazosala na école ayeba na vac ye toketika ma mere na mosala afi wana ayebisi nga abi tobenga ni sikoyo na fi tozongi nga mpe natikala pa na ngai mpe akepa na ye pourquoi fi wana benga ye olingotia na mosala nga mama intel oyo makamwa mosala asali bizonga te abi nga tuni asali oni abi obi yeto kene na mosala to lala ki mokie nga zaki na stimba so abi to lala mokie ko zela mo 6 heures beta pour moninga kota na mosala asimo kupende asimo ki ye na kupende abi boyoki tamba ute fete baozi ya 6 heures beta bakisa ndeko na kati ya voiture batelemaki nde na ute sabino se botamba mwa fete telemi papa mwa loboka zo simba na mupende ba telemaki na muninga 6 heures beta apparemment muninga no so endo tika uta ki feti ayemba moko leka musala
Tant bozo ya siko na nzata kino liputa bilaba te le africain le maputa azo simbara moninga na mipende ata bino moko boyoki odio na tie certes oswana zo lo banini pasteur le bibo za la rana sema boza ramaile parce qu'azala ka lesbienne apparemment pasteur ayeba ki mondimine azala ka lele yango na basel na nzambe lokola mondimi apesa ka bien bofranda bien soka za misambo ko ikote yango te boza makasi na ote ya bania famille bandoki bokonza likolo bozola kisango batute pona nini bana nzambe Jésus Christ revient bientôt babito lukano bokonza likolo nyonso etikali tokozwango na pete oui tolonga liboso bokonza likolo po yango nde makambo biloko tomona seza nango vanité pasteur pena mondimino aza lesbienne oyebi mozebisa ndeko musa mwasi solaka na ye mezalaka nde mayele po azalaka lesbienne pona noso kokote yango na église te soko lobiang okimisa ye bolanda lisolo ye mutapesaka dima bien ti bofutaka sali wana eza mbongo ser wana bana nzambe tokeba tant eza mauvais lelo mwana mwasi tobete lisolo abeli boma na kati ya France babotoli ye bana mobali akomi koreve mwasi liboma ya liboma sena miso babike basalaka business esika moko na mobali baza rezo munene na mindele mwasi asalaka basi na basi mobali asala mibali na mibali nyonso wana vie apresse po batonga rapide basa baflate na Congo batamba na bavoiture a bien yango bandeko nanga foto bondera po na couple bacouple nso mona ba mwasi na mobali basangisi kindoki yo zomiyeba te surtout bacouple ezake mwasi azora bamakango mobali alimbisaka ye ndeko nanga bokeba couple ezake mwasi abotine libanda mobali andimi kaka mwana babokola limbisi tokeba couple ezaki mobala ozo makangu mwasa lo bakata bomaka libala te fo keba na bakouple la bongo bakoza na malade na bango bazopanza bakoza pe na misamba bezo ba chance de ndoto bima na bango ba vie na bino ezobeba tant eza mokie tant est vraiment mokie 12h-5 Jésus-Christ revient bientôt ba na nzambe bo fongola misu na matière bolingo mwasi na somba na zulikango asilikaka mobali so mwasi na zulikango asilikaka oya bine komi mwasi osala basi na basi mobali toléré yango mobali po sembe mwasi po ndimi yango bandeko nanga wana eza couple te eza Sodome et Gomorrhe wana eza pena liwa tala esika basuki bana baplace bango mwasi liboma mobali komi mutako rêver na minute to babuka mapanga oyo mutaliboma buka lupango noko za suna contrôle nango vie apressée basi ya poto balingi batonga ndeko nanga soko lobotonga okotonga kaka na mbongo musala bazotonga pe bazali bazobonga na mbongo musala bazali mbongo nyonso na muplezaka mbongo kisi yango so moi mbongo azotonga aza bien na vie ndeko nanga kolukaka to tuna surtout likamba ko tuna ozwelaka ndenge ninyo bana nzambe bolongwa na distraction wana mokili eza na makambo ebele vie ya mwana mwasi ebebi na minute liboma bana baplace bango na France boyoki odio atanta na ser oyo mondimi na bango apesi solo asimba bango na bamipende na kati ya voiture yo mwana mwasi okoma ko drague mwasi ondire mobali azoyebisa moninga ne mwasi azoloba pa na moninga mwasi masolo ezake mobali akoyi koyebisa ngo mutu eza normal te vie apressée boyoki odia ndeko na biso mwasi o apesi solo mondimi na bango na église pasteur na bango ayebeke mwa mwasi aza lesbienne juste pour que bo sola rane bo zara maile parce que na yoka mwa mwasi aza ka lesbienne tala basel na nzambe ba pasteur ko minini bino bo sala bino business boyeko te asango malamu te boyepona bentera basi na bino na bana mabumu na bino bokonza likolo biso to yoka ngosute na minoko na bino pasteur akoma ko banga ote ya bokonza likolo ba okima pasteur akoma yako kozwa libala yako kozwa voyage yaka bandoki ya famille babotika yo ba bloka yo tala mate ekoma limité bokonza likolo bote yango susu te Jésus Christ revient bientôt bolakisa biso bokonza likolo yango nde makambo tout est vanité nyonso tokozwa bandaku mapangu bambongo bilamba ekotikala biloko nyonso ekotikala toyaki maboko pamba tokozonga maboko pamba ezopesa pasi ba pasteur bosunga biso bokonza likolo mateno toyoka rango bisusu te bana nzambe bo remarquer na l'église ya lelo ezaka yako kozwa libala yako kozwa voyage ba bloka yo bana batangi te pona nini famille na bino ba lien batozaka limité na mate ya wana bote ya biso bokonza likolo nzamba lola kopambola biso pourquoi ozo menisa église ozo vandisa na bato baza balele na église lokwa bapesa kambongo na église pasteur baza ba intouchable parce que musala nzo sala ya mezo futa loyer bana nzambe tokeba nzamba kobeta biso faute ya connaissance tala pepe ndenge komi
ozano tanga ka Bible no yebi pe makomi nzambo ozalaki mwasi ya mabondeli bandoko te église moko distraction na distraction kuna baote aka libala na voyage yo pokoti na sentiment obosana bokonza likolo yango nde toyaki koluka obosani ke après vie autre ozana vie mususu tobanga nzambe epesi pasi ndeko mwasi na niti oliboma mobali pe akoma ko rêver bana ba placer bango pona ni moi mwasi azaki lele na tanyo sumo mwasi abe ki pasteur ebe kazalele se bateke sa malam peta ko ne ko bongwana ba ko apprendre après tant on libome belami ke moi mwasi na kota la ba maison ya mindele na mobali ya omoni basa kile na bango mobala pesa kasima mwasi pa osala basi na basi ya bango za propre mama irene baza kupomba ya kitoko baza propre bakula na ba belle voiture bakenda ba vacances batongaka baza vraiment coupe moso mona ngo bena bomoto bi poser ba mwana kana mbongo metala misala basalaka itomba nyoza bisengo nyosa mokilo bumbisa bo moyo nayo ezali pasi nzamba pambola bande ko bolandaka mama irani bo s'abonner na site oyo irani Masiando ki TV tozo beta masolo berchine te boyoki ba audio ete yayo yo mosel na nzambe ete yayo babomba ka mabete mwinda batia ngo jamais na samisa batia on a likolo po lumière pesa la moki mobimba oui zwa mwinda saint esprit ezakati no pasteur tia ngo na mesa papa biso liloba bokonza likolo pasteur ozoko ka kote ya mondimité tika kilelo zobanga po mutafuta ka loyer mutapesa ka 10 ya bien 10% ezaka kilo ye mutatia ko fonto atil bo na panneau senti que pasteur abi amen po ebi ke loka munene koti kuna ba pasteur botika bo ekote ya biso lo banzambe eyaki gratuit bo pesa biso yango gratuit malheur na ba pasteur bazaki avana bonde la pona yo ndeko nanga seme sala mort action de grâce samba kiti bongisa cher bo to bonde nzamba osela ote okoyiko senga mutelo goto bonde nzambe pas ju lobiko lo banzambe yaki gratuit bo pesa biso yango gratuit ba pasteur boye mine na mbonga bandimi bolingi terrain na bino trop pasteur oza trop posa mbongo kitoko te ozo considérer bandi ba pesa kadimi maman avandi na suka kuna na coin ane loko te aka na mbonga mabende ozo négliger mbonga ekota na panier ngona nzamba opambola ba milio bazo ko tikolo ba enveloppe pasteur ozo tia vino na mbutu nzamba pambola basel na nzambe nyonso bobo mbaka boye na kati ya église te Sodome et Gomorrhe papa yebi etada mamondimi na yo mozo couvrir pour na nini apesa kadimi ya bien boyoki mama ndenga bi pasteur mtaze ko tinde benga ekaka boyoki bodio solisa ekaka mais ça attention c'est ango balo bakazaka lesbienne pasteur ozebisa mutu biloka boye l'autre suki yo mwana mwasa be liboma mobala koma ko rêver bana ba placer bango epesi pasi nzamba pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozela kama solaire Irane Masiando ki s'abonner na Irane Masiando ki TV like ko bosana te partager kan nzamba lola akopambola bino zali solo nito beta ngoto tanga kombo tokotanga so bito tanga te tokotanga to salo bioto lekisa tokolekisa biso tokenda ka bongo nzamba mona bino soki mwana mutazo mite tokuta isu ngobi pona ko beta masola solo awa Virgin ele kakate numéro na nga ngwana benga biso ekosala vraiment bien makasi nzamba lola apambola ba mourir na ba mourir nyonso ba papa na ba mama ya Jérusalem et tokuta ni mbala sima soki mwana mutazo ngite bye bye. Tuninga décor aza wapi boye. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie. Toronto City VIP yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ya investisseur tu comprends Toronto City VIP de Maluku pembe na mai mpepe moko naturel wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku et pesa to ezo teka ba espace kitoko kolongwa place Nazar tio mona presse to pasola nzela Toronto City VIP de Maluku et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique tio pe otonga villa na yo papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro do chelibino benga na moi mbongo mukie osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel
à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.